Ça, Nzamba a bloqué Moutou. Pour la gloire naïe. Ça dit, je parlais de l'origine, il y a blocage, où tu n'as pas Nzambe. Yemoko. À ça, on a pona gloire n'est-elle ça. Et ça, on a battu Moussoussou, Bango Moko, Moutou Moussoussou, qui a commis bloqué Yemoko. Tangu ake kobila kolukabilo on a simba simba. C'est ça. Ça dit et ça n'angote que kindo ki a famille na bango mais ye moko aname conscience on a que pas maman na asukola batali na ke pas papa wana pona batala ngai. Ça dit yo moko oke komi code ça na monde ya blocage na origine mususu c'est le diable. Le diable aussi bloque. Mutu nyonso oyo azolanda biso. Tu sais que okende place moko ba sokola yo. Okende place moko ozwa kisa mbongo. Oh chance, oh quoi que ce soit. Mais en retour ozwa ki pango, mais lelo yo eza oyo wana ozwa kite nyonso baby. Comprendre que tu es bloqué yo moko nde okende ko lukango et vie na yo eza bloqué place yo okende ko luka makam na yo. Et l'autre moment, taxé Satan, Makambo, Satan a évité. Yo ibili peut pas n'abîmer Satan. Donc le diable peut abandonner son trône pour côté Ibalipa. Non. Ana ba démon na ya ba miyibi, à côté utiliser bango, ba ke ba côté lio opérer. Mais pour allô. Eh wa santé et ça misuma. Ah. Eh, katelinga lingala pour la Satan mwana. Mon fils. Pour ma santé, Missunga. Ah, okate linga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mito de santé. Oye pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo kobela, Missunga ezwa soin ye. Ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Ceux qui malades na yo ba koki ko traiter yango na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na ba mboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na ba mboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na ba soin, Nzambe akamati molimo na ye. Missunga akosokipe na pe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, kwati bazwaka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Mbote mingi bandeko balandi partout bisika bozolanda biso na Congo France, partout à travers le monde, tokutani lisusu eze sengo mingi ya biso. Lelo tozana plaisir ya koyamba moko na basali na Nzambe ya mboka na biso Congo. L'apôtre Jules Chibangu, tobengaka mingi apôtre Chibin, toza awa dans l'enceinte ya kati na église na ye. Toko solola na sujet moko oyo ezo déranger makasi et pas ya bana Nzambe kompe ba païen. Blocage. Blocage eza nini? Blocage eutaka wapi? Est-ce que bakoki ko bwakela mutu blocage ya ko bwakela tope mutu ye moko par rapport ya comportement na ya bikota kota ya bisimba simba ko kuta na blocage loko tozana papa Chibin tokosola masolo wana nyonso. Mbote mingi mosala Nzambe. Bonjour mon frère, bonjour. Merci, eza vraiment plaisir pour Nabiso yambi biso awa na kati ya Etonga toye pour que tosola par rapport ya thème o ya blocage. Mais loko oza musala Nzambe bandeko ba kolanda biso ebele no lingo c'est la prière moko pona bandeko nyonso avant que to banda maso na biso. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Ça c'est vrai, il y a beaucoup de gens, même le chrétien, même le pasteur, même les païens, même eux-mêmes les occultistes, beaucoup vivent cette réalité du blocage. Je te prie que ton esprit nous aide. Peu importe l'origine du blocage, à tous ceux-là qui vont nous suivre de partout dans le monde, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre ces choses et que l'onction du Saint-Esprit
au travers de ce message, de la manière dont tu vas nous conduire avec ton serviteur, que ceux-là qui sont destinés à la gloire soient sauvés. Cher Saint-Esprit de Dieu, inspire les journalistes, inspire-moi, afin que nous puissions porter la lumière et la solution à tous ceux-là qui vont nous suivre de partout. Ainsi, prie avec foi. Par l'autorité que tu m'as investie, je commence à paralyser toute force du malin, tout esprit de Satan, des déviations des pensées, des voyages des pensées, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le chasse en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je laisse seul le Saint-Esprit opérer à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Après prière, nous toujours sur la par rapport à thème Oyo sur le blocage. Papa, déjà, blocage, tolobango, nabanzela, moutoana za bloqué, moutoana on a vu net marché comme si on a blocage. Mais yo en tant que Moussali na Nzambe, ou meli makasi na Moussala Oyo, blocage je crois définir en comment. Ok, merci pour cette question. D'abord, j'ai beaucoup aimé le thème. C'est vraiment un thème, les mots paraissent simples. Blocage, on a blocage dans la vie. Blocage, ça paraît simple, mais blocage, est tellement macasse, comme nous disons à Lingala, blocage est kokangama. Mais lorsque je commence à étudier profondément les mots blocage, ezobi miselanga ba mo misatu na kati. Je vois le lien, je vois la prison, je vois les limitations. Les liens, la prison et le lien, la prison et les limitations. Soki mutu ba lié na lokolo bakangi singa to na poto wana po koma na porte te, il est bloqué. Soki mutu bache na kati ya prison, soit na kacho moko to na cellule moko il est bloqué. Soki mutu aza kokoka ko franchir ba limite oyo il fallait pas net, par exemple ozoni ngobima na voyage à poto. Hein? To osa démarche mo net ya mukanda. Vous en poto mais osa démarche ya mukanda, sentir que ça marche pas. C'est-à-dire il y a toujours des blocages. Trop que nango sous loin. Lorsqu'on parle de blocage, on met sous barrière ou barricade. C'est-à-dire mutu azokoka jamais koleka mur moko oyo bachelier. Alors, partons de tous ces mots que je viens de sortir, notamment misatu minewana. Soki mutu alandi biso malamu. Nandenge moli Nzambe ko inspirer journaliste nangai étant Moussali na Nzambe, je crois que tu reçois lumière et belé na likambo wana. En un mot, mutu nyonso so na de partout, banda déjà ko étudier na kati ya ba momine ou misatu o tobimisi. O comprendre que à partir na ngomona ke ba blocage on pesa na ba dimension. Yayo na yangata muso ekokanite. Blocage na yo forcément eza yangate. Blocage na nga forcément eza yote. Alors mais chacun par rapport ya ba réalité spirituelle ya vie na ye na ya famille na bango, soki to continue origine ya makambo nde to lukaskoyo to kende ko fungola ngo malamu. Mais pour garder la première pensée, to comprendre que chaque fois où tu vis la prison, le lien, les limitations, donc on a déjà un cas de blocage. Merci beaucoup, apôtre Tchibin. Tozo continuer. Tout d'abord, nous avons un lien. Parce que blocage au fond, libiso biloko misa tout ok malé ceux qui te permettre ce que c'est ngateur aux onga la deuxième numéro ou troisième problème exact potosili samakambo. Moussa Nzambi balien oyo oka o famille na bango ba na balien baba la kate famille na bango ba na balien ba mbal ba si sa classe
basalaka te bazalaka na balien mumbongo akoki kobanda ta matindeni akozongaka na case du départ balien yango ezalaka nini papa? Ok, nalingi tosala boye. Le thème sur le lien, ça c'est aussi profond, mais la dimension peut moussus. Alors pour te garder pensée, il y a blocage. C'est-à-dire, na fungoli ba moana pour na batu nion soba se retrouver. Ba comprendre que quand on parle d'être bloqué, c'est-à-dire naza limité. Naza bloqué, naza lié. Naza bloqué, naza emprisonné. Mais na volé exemple au PC, il y a ba lien eza sikoyo ndenge mususu na moi d'explication un peu plus profonde par rapport il y a blocage netonito kenango. Alors, na lingi poto fungama bien. Au moni tantôt betali kambu ya blocage. Même temps to parler li kambu ya ba lien. Ba même moi ne kozonga, mais to kozwa lumière à partir de la référence biblique. À partir de la référence biblique, tu reçois lumière et à partir de témoignage vécu, on peut battre sous bazan en tisikoyo, tu reçois la lumière na volé mususu. Mais na mon expérience dans celle dans monde de délivrance, n'a remarqué le monde satanique. Peu importe diversité na bango ya travail. Quand je parle de monde satanique, tu suis le diable, son organisation ou ses acolytes. Dans il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des féticheurs, il y a des magiciens, des astronautes, etc. Tu vois, bango nyonso wana ba travailler kana vision moko ya Jean 10:10. Jésus nous a révélé sa vision et la vision du malin. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que la vie soit en abondance. Mais maintenant, le voleur, lui, il est venu pour détruire, égorger, et voler, tuer. Tu vois, au monde, il y a 3 mots. Il commence d'abord par voler, détruire et égorger. Donc, tuer. So, pour na aluka amemayo na kuboma, ayebi nenga kena na procédure. Akoba na ko bebisa makamna yo. Akoba na ko bungisa ko yiba biloko na yo. Et quoi ko créer yo soit malade. Et objectif na kata makamno soit neza pona emprisonner azala sûr que moto place na memie akoki mali susute. Donc azana merci nanga n'importe quel jour na ko décider na obomaye. Vous comprenez? Nangisko yo na fungola point moko na se opesa biso ba piste belé. Na makambo tali blocage. Ezali première stratégie oyo le diable et son royaume ou son organisation et ses acolytes entre guillemets les sorciers oyo ba utilisaka en premier lieu. Première stratégie na bango babanda. Blocage. Emprisonnement. C'est-à-dire, pona le nom Dioka. Dioka. Pona vitesse au Dioka au Kenango. Pona to banda ko détruire. Pona to banda ko yiba yeba makambu na yeba mbongo ba richesse et tout. Et puis pour que à la fin to bomaye, la première des choses, il faut nous to jeter les blocages. To luka ba astuce nyonso eko bloquer na vitesse au Kenango. Et quand vous allez pas na omoko, to ko zala na batu oyo yo zana bango. Sikoyo, attends, on va évoluer. Avant to Kenango, je sais pas si on a combien de place. Il y a quelques textes bibliques que j'avais prévus. Le roi a combien de place en côté. Alors, à partir de Yawana, si tu es bloqué, blocage Joanande ko pesa bango sikoyo occasion ba bandasko travail ya ko nuire, ya ko voler, ya ko détruire et na suka nango babomayo. C'est pourquoi la lingi d'abord avant to kota na profondeur émission na biso balandi nyonso de partout na domaine nyonso. Na makambo tali blocage, ça épargne personne.
na ba pasteur, na ba sango, na ba protestant, ya catholique, na ba musulman, tout humain a fera événement. C'est tout humain. Nde sika na ngena koma yango wana apôtre. Nani nde esengela za la bloquer? Païen, chrétien, mosali na nzambe na musala parce que comme si dans le langage moro païen de lobango na profane, païen de muto chrétien de lobango pardon na profane ah wana sambela to moni yango wana bloquer maintenant kamo na yoki ke yo tangi mutu nyonso. Tout humain, il y a des pasteurs appelés par Dieu, mais il est bloqué dans le ministère. Oui, et puis blocage jango, et ça blocage mogote ya mukilime, derrière blocage wana bando kibaza. On va évoluer. Omoni ignorance ne lobisarabatu makamboana. Oli atala nanu. Es-tu sûr qu'une personne que Dieu a appelée a péci ba potentialité nyonso, a péci ba capacité, a péci don, mais il n'évolue pas dans le ministère. Azana ba porte te, on comprend. Azo souffrir et puis pour na yé moko se consoler, alabité zalaka kaboé. Et ça n'attend moko et ko fungwama. 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, force naturelle et comme kemba. Oh ça campagne connaît. Yo moko ça l'expérience sauter 45 minutes paiement. Mais attends. Ne néglige pas la réalité de la délivrance. Ça, je parle à tous les hommes de Dieu, les docteurs, les pasteurs, les archibishops. Vandatala Okomona, la Bible dit quoi? La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Okomona, Mosali Anzamba Ndengwana, to mutumoro ya bongo, il va commencer à se fortifier par rapport à Donaï. Moi, j'ai le don des miracles terribles. Mais qu'est-ce que ce don a fait de toi? Qu'est-ce que ce don t'a mené où? 20 ans, 30 ans. Au quoi qu'on remarque, la plupart à Batouana, bazana masolo ya sikate, bagana masolo akala. Quand j'étais na salaba conférence, ngai, na salaba mission, mais tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui t'empêche pour que oh salakiwana, oh salangusu ya koleka? Parce que étant peut-être quelqu'un qui a la grâce de Dieu, bien dans le ministère moko ya makasi, soko salango kala. Plus l'âge, plus connaissance, nous croyons que au sala ya koleka, oh sala ya kala. Momo na kam tavandi abeta kaka masolo ya kala. 2000. Na 2000 na sala campagne na ministère, mais soko tali ministère na ye. So yoki azolobo telum quelque part il y a un blocage. Mais ce yo à cause de vertu nango neni, c'est question d'être humble. Na makambo tozoloba et obota courage ya ko partager. Biloko oyo wana to kamba blocage oyo monde ya ténèbres bandoki ba utiliser kango na ba forme ebele. Il faut que Dieu t'aide. Ce qui nous a sungi soit na révélation te à cause de son émission. Je ne dis pas que non, il faut dire mangana di okaka na côté. Tu peux nous appeler et on partage. Ça dans un an d'abord il y a bana ou basali ya nzambe. Entre guillemets to kitina ba chrétien, c'est fréquent. Et puis dans monde où tu vas pas n'en parlons pas. Kuna kuteza nango wenzepo bazana molimo te, bazana discernement te, bayoka liloba te. Soki makambo ndenge lokwa ba blocage eza kokomela basali ya nzambe, bana nzambe. Et à combien de fortes raisons et vous allez à kotonda na ba okutu bana Yesu te. Donc pour être clair et précis na question na yo, le problème il y a blocage et kangaka tout humain. Tout humain. Longola bagrade. Au soldat et kangaï, au président kangaï, au musicien kangaï, au pasteur kangaï, au mondime kangaï, et puis païen. Ce que apôtre et kangaka tout humain, moto nyonso. Comment est-ce que ngala rosa boina comprendre que non et bandi déjà kanganga na moni blocage et bandi okota. Discernement wana na ozwango ndeni. Là c'est facile. Avant na simba point wana na lingi batu nyonso de partout bolanda biso
Moi, je ne connais pas tout. Mais ce qui est sûr, au Petit Sanga Makasi, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La petite grâce de Dieu que j'ai, n'a point oyo, na yebi makambu o na zoloba, na nenge toza ko évoluer, ce que vous avez la introduction, c'est le programme ya du Yoka. Et ce que vous avez la continuité, ça sera toujours programme ya du Yoka. Yoka, je prends d'abord les blocages. Na ba monyoso, les ont construit angolien, prison, limitation, origine. À partir de l'origine, nous avons une question. D'abord, biloko wana nzambe yemoko aza terre à blocage. Bien sûr. Nzamba koki ko bloquer mutu soit pona gloire na yeta lisama, nzamba ko bloquer mutu pona punition na ye, nzamba ko bloquer mutu pona bolamu na ye. Je dans la Bible ko misatu. Nzamba ko bloquer mutu pona gloire na ye. Ça dit na mutu ngo yeboka so bateme. Na fouye na ndenge nyonso na dalinde na otambola na temaka mutu na retrouver ka traste mais mo ka bloquer avec non bon na tamoko boye na faire exploser gloire nanga mususu nzamba ko bloquer mutu na cadre de punition, ça dit a monine tundiro so ke na makambo ndenge ya lingite a bloquer po te ayo na suka nango ozwa leçon et ya suka na toloba nzamba ko bloquer mutu na suka na to ba pona troisième na binza mbato a bloqué mutu pona obi gloire na ye leçon punition na to ba suka moko zo pesa inspiration pour makasi otambola bien te non na lobi biloko misato nzamba ko bloqué mutu pona gloire na ye ça dit je parlais de l'origine il y a blocage ou take pas ya nzambe yemoko asande ngona pona gloire na talisa msusu eza pona nzambe a éduqué yo. C'est-à-dire ozwa leçon. On a mélangé qui on muso eza nzambe pinir yo, muso eza nzambe pona apesa yo leçon moko boye, une expérience moko par rapport ya makambo ya so melonango. Origine mususu. D'abord, na côté ya nzambe biso nyonso tozimwa lumière muke. Parce que ce n'est pas dans cette émission que nous allons tout terminer. C'est ça. Parce que les émissions, c'est par rapport au temps. Donc, n'engue dispatching ou répartition à Batin Gozala, selon chaîne et selon présentateur d'Ioka, nous devons évoluer. Mais nous avons toujours notre origine. Nous devons mettre dans nos têtes que blocage au ngano vivre les lots, à partir de notre développement, mutuna mutu ko se situer ba te o anga ça c'est Dieu. Te o anga yo dans mon clarté. Origine musu c'est le diable. Les diables aussi bloquent. Quand je parle de diable, je ne parle pas de ses acolytes. Je prends d'abord les diables lui-même. Par rapport à ba étoile ya batu. Écoutez-moi bien. L'armée du diable est tellement organisée. Si je ne me trompe pas, il y a le diable, il y a les anges déchus, au Bazaranami Pépé, et puis il y a les démons, et puis il y a les esprits, c'est réparti. Ne croyez pas que les autres ont taxé Satan, Satan a évité. Satan. Donc le diable peut abandonner son trône pour côté Balipa. Non. Ana ba démon na ya ba miyibi akoti utiliser bango ba ke ba côté lio opérer mais pona batu oyo esenga kapenza likambu oyo nzambe atindi to pona gloire ya nzambe ya makasi diable ye moko sikoyo ayaka. Je prends un exemple. Omoni, le diable a voulu utiliser Pierre pour empêcher Jésus à kende na Jérusalem te Nathan au gloire ya nzambe puis presque souka ya mission na ye kokisami aya ebisa bine nkolo
omoni kuna na tokende kuna te Jésus tanga atali Pierre abinini arrière de moi qui Satan. Pierre kako moko zo pesa ba réponse kola suko ba non yo penzo za lauréat ya université oyo. Mais jour moko boye et puis on va arrière moi de moi bien arrière moi Satan. Numéro Souka. Satan. Nga Satan. Moko ngana ko nika frère moko on moni yo no za Satan. Pasteur le binanga boye. C'est Satan. Et ça que tant mususu au salé loko moko totali penda grandeur loko anate. Même ba démon ba ko sala mote. Et loko il faudra yemoko. Et ça na baka. Nous allons y arriver. Et puis ezana ba blocage mususu et utaka na monde ya Satan kaka mais na ba agent na na ba occultiste na ba sorcier na banganga et puis na batu. Quand je dis na batu na sepeli potant to banda ke mission oyo tu m'avais posé une question du genre ya oluka koyeba olobi ke ezana batu mususu bango moko mutu mususu akenda komi bloqué ye moko tangu ake ko bila koluka biloko na bisimba simba. C'est ça. Ça dit ezana ngote ke kindoki ya famille na bango mais ye moko aname conscience on a ke pa maman na asukola batali na ke pa papa wana pona batala ngai. Ça dit yo moko oke komi kotsa na monde ya blocage na ko le kango ndengo wana tulikuwa tozwango kota suka mutu nyonso oyo azolanda biso tu sais que okende place moko ba sokola yo okende place moko ozwa kisa mbongo oh chance oh quoi que ce soit mais en retour ozwa ki pango mais lelo yo eza oyo wana ozwa kite nyonso baby comprendre que tu es bloqué yo moko nde okende kolukango et vie na yo eza bloqué place yo okende koluka makam na yo. Alors tu as besoin de Jésus-Christ, la seule personne qui peut te délivrer de là où tu es bloqué dans n'importe quel domaine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oyo tozo tombola na kati mission oyo. Je rentre maintenant na place il y a Satan. Là il y a un texte biblique. Na place il y a Nzambe, il y a aussi un texte biblique. Et puis, na o yabatu, attention, pour tout que na un blocage yabatu, même ba magistrat ba bloquer yabatu. Ce n'est pas pour rien Bible bengi bango basali ensemble. Remarquez, hein, ceux qui ne te font pas bon, mire quoi, mutumoka zawa akufi. Ceux qui famille na bango ba yao. C'est pas parce que na pasteur ba otikanga oya brutalité ba ko ya na ko finga na mabanga bani ye mwana biso mais mutwali tangu leta ko ya place malamu ba ko pre oye ko batela ngai ya boloko pema na mukie il faut ba kangana no pona basala ba enquête ouais ezalaka penza mabete. Alors monde ya ténèbres parce qu'il utilise une arme dans le but de nuire la personne. Ceux qui n'ont pas la Congo, nous connaissons les appels à Batum. Sapapete, Avanda, Yemo Paye Barate. Nicolozo Legacy. C'est moi qui suis en prison. Na kuti mokuna abinanga pasa sambela mingi ponanga na sali 7 mois awa ngabosaki nini. Abi toyaki na ba misa moko ba brique moko pembeni na biso papa moi zo tonga ba brique wana ebungi. Le roi Bamona na bimana yaga et puis na melaka ba shimboku na banwa nanga babikaka ngamu na yebiango. Na ndenge baya bakanganga. Ti lelo 7 mango. Na sambate et le côté et puis na yebi makambu wana te. Moko kutu pembeni na salon nanga. Parce na na salon mokala. Voisin akufa. Kap na kati ya bureau na moi qui suis moi wana anote kama masanga. Batu banoya na butu ba omela. Et na mutu mwa soya so mela wana azaki bandi. Mutu atekaka ayebiteke mutu omela wa a bandi. Et ko ça que jour mo sikoyo ba timbel ba trace na ye ba ofile. Na filature wana ayaki wana ameli. Le roi baton ba na biloko nzoto ba kisi na bango ya pamba wana a déplacer. Tant à déplacer
mbile kwei ba BCRS ba kwei ba kangi ba tunyonso tabangi ba tunyonso ba kanti bango ndire association des malfaiteurs ba ndiko luka ko samsa tant so ba komi kuna ba comprendre que ah ya zate en réalité fa ba libérer bango ba libérer bango te ba va na prison ba ndi le temps ba ndi ko luka o wana mikolezo leka ti pour ba nobela na kata prison abeli ti santé penda est dérangée. Le temps baluka ba mène hôpital quelques jours après akufi. Na likambo ayebite eloko mote nini te akufa. Donc c'est pour dire quoi? Ba blocage mususu origine nango ezaka pe batu. Là je ne prends pas le monde ya ba esprit. Mutu na deux volets, ya yemoko ake kokota bikota kota na mususu c'est lonenge makomi ebengi batu ba magistrat banani basali ya nzambe. Ils peuvent aussi t'arrêter, te bloquer, te mettre en prison pour la raison d'enquête, etc. Mais voler peut-être aussi mingi a un volé mon spirituel. Spirituel, c'est ça, pasteur. Mais attaque aussi mon volé spirituel, il a fallu plutôt frôler mouké pour la batouba zoa lumière. Alors, la banane le banin. Au monde ndenge zabo et mon frère Dioka. Monde spirituel, monde ya satana, to ya bandoki, ba bloka batu ebele. Mais apparemment ou physiquement ces gens bazo tambola na bango. Alors quand ça libre, mais en réalité aza bloqué. Mais sikoyo ba bloqué na esprit, ba bloqué na bénédiction na. Ce totangi na Bible. Daniel a sambeli non? Daniel a prié. Il attendait la réponse venant de Dieu. La Bible nous dit les esprits. Oyami pepe et kangi ange. Pour mon que tant notre golbaki awake blocage et zwaka mutunyos. Imaginez-vous ba esprit wana ba yeba que ange oyo auti panzambe. Azoya na bénédiction Daniel. Ba bang le place des troublants wana. Auti lola. Auti pas destiné par Dieu. Il faut nous même ba bangaye. Et puis tant ba arrêter ba bloquer, il est pas télé. Ba jour et bandoleka. 21 jours. Mais Daniel toujours na pause prière. Azozela. Mais le azozela déjà ya kokangama. Ya kokangama. C'est-à-dire to sagana makambo te batu ebelo moni azotambola wana vi na ye o efalaki azala. Na oya ya okangama. Oya azo vivre azana ba retard surtout bato baza makasi na domaine ya ba sorcier. Bato ebelo somona mon frère crois-moi na no bolandanga ebele vi to vivre lelo yango te. C'est-à-dire bondoki moko se kota et bloquer makambo et pesa yo ba retard âge poussani. Tu dois maintenant au croire na message oyo au bon de la nzambe par rapport à la révélation na compréhension na yo Saint-Esprit a kota afungola yo pour mona tala papa ezana batu mususu il est intelligent il a des valeurs so tali oyo non muto na vina et cause à beauté ça c'est vrai. Mais pourquoi si quoi so vivre makambo angote bana mususu oyo boti na ministère ba exceller makasi koleka yo. Et puis relation nyonso ya malamu oya yo o eko botelo avantage eko botelo mbongo eko botelo mo eloko moko ouverture nyonso na ka ebeba oya tina te wana ndezo oya tina te ndezo ebele donc comme charge. Moi je connais un pasteur Yé moko ayebisi na binanga petit na ngai somoni vi na nga boye azaki na église moko munene azo évoluer mais moi si abalaki aza indoki. Maintenant pour bloquer vitesse ya ministère na moi si on a envoûté à longwa l'église wana à longwa l'église ango ake abandé église moko je te dis abinanga petit na ngai nazo sala boye na son abi ya boye donc ya boye c'est-à-dire monde wana ya sorcellerie
et fonctionne toujours n'explique ba bloquer yo et à la fin ba zongi son na case de départ. Oh, so côté ce qu'on a langage ensemble, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nzamba bengi biso de gloire jusqu'à case de départ? Non, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais ce qu'on comment expliquer yo, on peut vivre non seulement stationnement, marque le pas le sur place, mais comme tisco kozonga. Tu dois comprendre que ce mutako zonga c'est que liboso blocage ezali, mur mo moulai, barrière ezali. Moi est-ce qu'on a transcendé yango ezate. C'est pourquoi na lingi déjà na interpellé basali nyonso nzambe bana nzambe nyonso balanda biso to confondre te misala ya Satan ya mulili na épreuve. Au toucher place en vraiment. Épreuve na misala ya Satan. Déjà le diable opère dans ta vie, t'a bloqué. Les sorciers t'ont bloqué. Bandi ko bendo vers case à départ. Yobité. Oh, c'est prêt, papa. Allez à Baka. Papa, on se paie là. Nzamboyo, comment on a. Na terminé ne baleka kana ba épreuve. Oui, comment on a. Mais vanda talango bien. Mutu oyo a bengami akende ti place au Nzamba lingelié par rapport à ma vision au yé moko azwa na o bazwela ye na ba prophétie en tout cas ba signe zalaka malgré ça na ba kati ba épreuve baste papa na kati ba épreuve ba signe zalaka o bando sentir moi ba gloire ya première maison. Je prends un exemple. Eh ben mboula mikem que moi man moi gloire à maison Potiphar. Mais tu n'es pas destiné à vivre gloire à maison Potiphar. Je prends l'exemple, il y a Joseph. Joseph a une autre chose qui s'appelle que Baogouma Melaye. Mais dans le parcours, moi je pense que si j'étais Joseph, arrivé dans la maison de Potiphar, pour moi, tant que Potiphar a commissionné chef, c'est que Marambunzamba la Kisaki tout homme de Dieu n'est pas appelé à se limiter dans la gloire de la maison de Potiphar. Parce que la gloire, mais c'était quand même une gloire. Et puis ça a moins espoir que Nazana Nzambe. C'est les amalam. Papa, yo bando bandi ministère. À ta gloire ya muke penake gloire. Bando bandi musala. À ta gloire ya muke gloire rien. Bando continue à libala wana. À ta gloire ya muke rien. Bando kenda poto. 12 ans, 13 ans. Ozana poto. Il y a souffrance. Bando kenda poto. Non, tu as $500 du coup, tu n'es pas na bino. Du coup, 500. Mais on s'allie plus de 10 ans. Ah, mais tu dois étudier, non? Pendant que tu as un poto, tu vas foutre un salaire, il y a $1,800. Non, mon isco bateau, yo bazana seb influence ba blocage wana. Ba ko foutre salaire ne siko. Tant que l'équipe na compte. Ayambi que note et l'équipe na compte. Tokomika na pourquoi? Moi ça bando bela. Moi na bando bela. Problème boy. Problème boy. Le temps fout ba facture nyon so na pas atika na $200. Tant atika na $200, coup de fil à liboso. Maman na kisasa so bela. Ben, ordonnance et senga $200. Hein? Donc on a tinda. Non non. En tout cas moi mon boulot aliawa provision salité. Le rôle là on le rappelle moi mon propre. Aucun luki ba magali ya ba solde mais et aussi maté. Au moni mutaka na poto mais a kola tala elongi. Tenti donc ozondi maté. Na biso to na kisasa. Ce moutango a yé babi oh yondo yeto yé moutaye. Alors confusion wana ezaka partir babiloko wana. Nous ne devons pas continuer yakobenga épreuve pendant que les épreuves te. Voilà diable pega mutako to makanisi wana te ko banga no te oluka pasteur. Diable n'a pas consolation individuelle. Yo moko za ko se consoler. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas trop dans le monde de délivrance. Hein? Tu ne crois pas trop dans le monde de délivrance. Ils appellent dans le domaine à côté. Ils ont plus na décortiquer par écriture. Ngana mona batu bongo. Or, si nous étudions la mission de Jésus-Christ, il y a Luc 4.
délivrance na kati. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Banda kotanga ba objectif ya onction na ye. Ba but wa sala ki oint. Délivrance na kati. Délivrer les captifs. Délivrer na kena na mkuse kaka. Yo moka koba na ndako. Na ngate ke o enseignant unité. Mais quel que soit au monde que délivrance na kati. Si on est ministre de Dieu, peu importe la grâce aux gens. D'abord, être ministre aux généralistes. Bandi la place. Être ministre de Dieu aux généralistes. Je prends un exemple. Ba médecin. Tout médecin qui attend médecine tina souka. Soka silisi, alors ça la spécialisation. Il a quand même l'idée. Attention, spécialisation à sali opération mikoua. Mais ce qui moutoyé na lisolo ya lisu. Asa quand même na moi idée étant que généraliste, APC moi premier soin. Mais si ça persiste, c'est kende ko lukabato orel. Tout ministre de Dieu pour un début à généraliste. Au fur et à mesure à kota na nzambe aya ko définir ministère na ye. Ya mona bat nyo soto ba na pasteur. Pasteur. Tamba mais avec le temps mona non tanga ba no poussa na nzambe aya ko yeba et puis ministère avant yo moko ya ko yeba spécialisation par rapport ya makambo nzamba tshena kat na yo. Batu o ba yebi yango ba mikolo to ba basa na révélation nango bando bengo yango yo moko pe na ndenge ya travail au senti que te en tout cas nga na komo kende mingi boy alors na zongi na point ya likambo ya kozala généraliste par rapport à Luc 4 vous allez remarquer que au koki jamais kozanga moi penser par rapport à yango. Sur le monde, il y a délivrance. Alors, pour tout ce qui est dans ma caméra, tu as le comme sous tu zongi na makamto ndo lobela. Na zui li kamba blocage na volé ya Nzambe. Bana Israël. Genèse 15, 13. 13, 14. Nzambe alobi na Abraham likambu oyo ngana ebisaki osala yango ndenge na baki note descendance na yo bakozala na boumbu mais avec précision 400 ans bakozala na boumbu après nga Nzambe na kwa kobimisa bango pe bakobima na ba grande richesse. C'est que Dieu avait dit à Moïse. So nangi pa to ko tapena na profondeur sur mamba blocage. Kota pena kota. Blocage ezaka toujours na ba cause. Yaka pamba te hein. Te. Il faut ba cause. So que ye pamba, c'est que Nzambe ye moka yebi soit alingi atalisa kembo na ye na bomo na yo. Mais la plupart de Kaneti Oye, comme la qui bat en Israël, va se retrouver bloqué en Égypte. Pourtant, bakenda ki te pour bakanga bango. Émergence na bango, développement na bango, percée na bango. Mais je me pose des questions. Eux-mêmes, batikale ko sala mabe mo côté en Égypte. Mais mabe e utaki e pa ya koko na bango Abraham. Selon ce que Dieu avait dit. Au monde bilo mse ko zandeni. Yo moko na parcours na yo, na makam na yo, o seno mabe mo côté. Mais ozana au monde tanto ba makambo oyo, er mosko e ambru ya batu batera grâce. Na foi. Na e ambru ya bango. Mais la réalité soko nzamba sali yo ngolo. Yo kuta na makambo te, mais zana batu ba fa makambo. C'est ça. C'est là où les gens, il y a mon homme sous la maîtrise d'un côté, cause à bouka boukate. Omo lelo, mamo langi tangwa bandi ministère na wana côté ya makamba combat spirituel. Bakazadi. Na bangoyi. Na banani susu. Na ba tripoje.
Oui, Bakazadi. Bakazadi. Bangoï. Paix à son âme, mon père spirituel. Batripogé. Bamukuna. Bamutombo Kalombo. Ata archibishop Koutino. Naebisio. Soki bazui boy na motalaka. Batumbeka abali aima. Ba pasola. Mais tala l'église non soleil. Lelo. Ce beau zangue tape à combat spirituel. Bozati. Bandi bozati. Donc c'était quoi? Et là qui manque, il y a révélation, c'est ça qui ignorance kaka. Et puis grave encore, c'est ça qui moi si m'ta qui na ministère wan. On dit monde. Ah mais, on dit mais et puis na ministère, moi si. Mais total là, tellement les choses selon message n'amba pe ça qui na ministère na ye. Et bandeli a maîtriser qui vision te côté ba jeune, batu ba kufa. Mais lelo, même avant Koufa, Moutounion sa général, n'est-ce Moutounion sauté. Médecins Ali, ceux qui ont 7 jours à sec, 14, médecins Ali, Baébi Gobelaka, au sango d'une manière partielle, mais la concentration n'a pas Obika. Avant, c'était tellement chaud, brisque, mon amoutako, tu bois au la côte 7 jours à Koufa. Oh, à Zobomba, tout est, elle est à l'Ikambumogo, il va négocier, Maël Kola. Moïse aussi on ensemble face à face. Mais face à face boyme, aga no sa musala ya aketongo tibutu. Je trois ya tali kababi. Oete okufa. Oya okufa te. Abola. Au moment que ça entend moi c'était pas perona a renvoyer qui moi ce n'est. Dans ma rambo renvoyer ba so pe zara nango. Na funga parenthèse. La Bible a bien précisé que Moïse avait renvoyé sa femme Séphora. Chez Bango. Après ce que pas kilo a zong sayi. A coûté ce que na habité ce que c'est fera renvoyer qui à ça qui pour renvoyer à la gana moi punition mon koto mbeba moko boye soit na otai boulot na lembi na bisa fora la melanga fufu a panga na lembi olo banango lembi allez que n'est pas na bino ba noter donc au moins ba blog wana bon moi am noter que oh ezalaka e bandi le lote ezalaka et ça renvoie à divorce mais renvoie à éducation ba bongisa pas na bino alors après l'émission offrande de Koti. Donc c'est-à-dire pour Naba, tu vas comprendre que bref maintenant Bokilo aye. La Bible n'a pas dit que Bokilo bien Kazala qui sacrificateur na Madian Kuna a tiré le sur l'anzam. Non. Mais Moïse parle avec Dieu face à face. Mais bizarrement, la façon qu'il travaillait, au moins ils sont une vision, hein, sont une vision. Il y a un moment yo, au moins ils témoignent mis marambe belé dans le monde. Lungo ke na place mususu. O sangi siganyos. Na bombiango. Alors, to zongi na maramba blocage. Mon blocage yo est très très important. Mais si on continue place na banda okende o monake, la façon que Moïse travaillait, bien qu'il parlait phare à phare avec Dieu, il allait atteindre le but net. Il allait être bloqué. Mais quand le sacrificateur est venu, il s'habitait. Façon ça, Moussalo yo, au sang bien. Risque zali peuple yo, bakoma na but na bangote. Alors, Kabola ba groupe. Il y a 100 chefs, il y a 50 chefs, il y a 30 chefs. Maintenant, les cas difficiles, boya kana on a traité. Le PC malamoko kimia. Alors, tant que mouton tambola na nzambe, en tout cas, kimia zalaka. Na zongi na origine. Na zongi na origine. D'abord, moutoua salaki mabe zalaki Abraham, ba frère na ba sœur, de partout bolanda biso. Ba réaction na bino, ba question na bino, ba commentaire na bino, et ko aider biso to évoluer. C'est ça. Linga oye ba blocage oyo zo vivre, origine nango eza wapi. Par rapport à l'origine auto présenté. Ya nzambe ya satana ya batu. Na butu ya batu ya pe ya yo moko. Quand je parle de batu ba sorcier, monde à ténèbres, les occultistes etc.
vanda pena siko tala nano so bato wana bautilisaka bablocage mosusu makambo mosusu tomona lokola bénédiction mais a bénédiction te mais monde à ténèbres ebongisi yango ememelo nde blocage lokola libala ça peut choquer quelqu'un obali mais libala oyo bala wana nde place vino ekenda kobeba ezala mwasi ezala mobali eyebi te so mutu so eza na bato baolandanga place oyo et osenga peut-être naluka nafungola ce sont des choses naoloba soki bondoki ya famille na bino ezoluka ebloke yo ekoki mpe kobloke yo na libala lukio na musala ekoki te lukio na baenseignement eyolanda ekokotso na libala nalingi mutu nyonso azola nanga aza na kati ya libala libala eza institution tie pa nzambe ezaka eloko ya malamu ya kimia ya kitoko mais bando okota na kati ya libala vi na yo ebeba il n'y a pas de progrès il n'avance pas il n'y a pas la paix okoma malade blocage mosusu au monde atene utilisaka bakoko bloquer même na maladie moko songolo malade à vie mobile malade c'est-à-dire au monde bato mosusu faye mobimba ba maladie héréditaire lokwa neti ba diabète ezate mais yo zui diabète si vous luko yeba et puis diabète on sona kimukolo oh et ça na ba maladie oto ba ke munga reste non maladie oyo soke zio seke euti na famille soit koko na bino mama na bino noko na bino mais na famille ezate so yo se retrouver na maladie wana neti par exemple asthme kimukolo ojongo wapi na kimukolo ezalate okola otambolo sala ba sport obeta ba bale ba nini ezalate so tango komi na âge oyo il faut que vie na yo ebonga na bana na yo ale yangwe maladie moke yo o diabète o cancer cancer ango otutana na libele te oboti so 4 bana sans problème bamela na gauche mabe bamela na droite mabe kaka pamba boye mbala moko pou cancer. Il y a des choses, il faut comprendre que l'outil na forme ça va moto to bloquer les na ma balle. Attends, volume sur ya malade. Tension. Donc au kuta na makamba marque na marque. Obelate aux choqué. Kaka pamba bo fandi o na kaka neti mo vertige. Mbala mo na kwei na kene bamba moko côté gauche, côté et yendenge nini. Et à partir de tension de sikoyo, ba yesko ko vandela yo. Mais je vais vous dire une chose. Quel que soit le nom de n'importe quelle maladie au monde à terme qu'on utilise pour bloquer yo, Jésus-Christ a biki sakayango. Amen. Jésus-Christ a biki sakayango, peu importe l'origine nango. Mais tu dois être sûr que oyamba le kola nkolope mobikisi. Soko oyamba te voici l'occasion de mission oyo. Ezaloza na poto, remarquez poto déjà biso to kana kisasa, muto za na poto, to mo derrière muto yo a un avantage. Moi dépend. Même 4. Donc tout le monde a non c'est bon. Muto poto oyo et puis par rapport il y a la réalité à poto avantage ça. Oui. Et tout ça sûr que soutien que tu pas na yo. Mais bando bala. Mais tant que tu bala quitté, il y a un rotinda, moi osotala, osako mituna. Mo bala otam super ayaki na kombo ya mosali ya nzambe. Entre guillemets. Amona kapembongo mais tam super za libala bali oboete ka kota ya katofanda bana pe bakomi. C'est-à-dire na lingi tangu yo zolanda nga émission oyo na ndenge na okende na ba question di okazo ya nango to yeba place nini toko suka pe place nini to yo continuer deuxième chapitre c'est ça troisième so suka na 10 chapitres yé kaka tete OK kaka yé kaka
Alors le roi yazo pianga miko ngape naka bombardier ngape na okende kaka. Ya solo merci vraiment apôtre Chibin. Na ngoma mo ne ko église dans tout le baraba amen poto sina offrande pendant que tu as tourné mission. Et ça tellement vaste l'isolo menengi pasteur avant que tu chité. Pour la bande de Gobaolanda biso libanande tout le pasteur le bibo tinda ba message et puis pasteur repé sa numéro naé parce que Moudna Moutao c'est situé à wapi blocage ne outi wapi et surtout que pasteur alobi ezo qui pété moutunyo so tout humain c'est-à-dire moutunyo so azo vivre quel que soit grade na yo quel que soit musalo salaka okoyi kozala bloqué Moussa Nzambe ebisa biso nanu bandeko baolanda biso ana poto olobi tant moko ba wana mona mambu eza ko avancer makambu e banda ko marcher malgré salaire en ndenge olobi à 1800 €, 2000 €, voire même plus. Mais Moussala moko concret même na Kinshasa, ton a poto sikaza ezate que moi combien zalaka, moi lupango zalaka rien. Mutona tokolo ba paye pas à bloquer ou comment. Pardon? Mutu moko azali banda na mboka asalaka na salaire pe monanaka ya mwa malonga mais awa na mboka na Kinshasa to esika ya za na poto to mona quand même musala moko eloko moko ezomona la boye vraiment ko lupangu mutuka ezate toko tiape bato na liste ya bato ba bloquer ou comment. Oui. Et ça a deux volets sur cette question. Parce que la vie est faite, est composée na passé, na présent, na futur. Yo na poto makambo nyonso ekende bien. Attends. Si on a Kisasa eloko moko ezate famille eza na difficulté makambo ezopesa ndenge esengeli te dans sa famille kana yo ezate. La plupart ya bato ndenge wana avant to utiliser terme blocage la majorité bazaka mingi envoûté. So envoûtement wana ezomema bango na ba gaspillage o ezanga tina envoûtement wana ezomema bango na sans projet. On s'en comprend bazana projet mon côté il y a venir o ekoki lobi ko assurer bango siko finalité ya makambo wana nde ba ya suka siko bloqué. Parce que on comprend à dernier mi-temps que bon on a pendant soit exact na zape ne loko moko te o ko luka e ko tselangai allez je suki wana. C'est pourquoi ezala blocage na on t'a expliquer origine et outil na satana na bandoki bona ba luka ba ya ko kanga yo bien ba utiliser ka pa envoûtement nous omona batu mususu azozwa makoki mais azusa lelo côté ezana poto ananda côté ezana Kisasa ananda côté et puis azape na ba projeter na mutu na ye lelo akoti libala awa lobi akoti libala awa lobi na akoti libala awa lobi na lambele ke na misute asuma mais non kolate za mabete mais tout ce que tu gagnes tu fais quoi avec? Comprends que tu es envoûté. Envoûtement na ba gaspillage inutile o yozo sala et koya ko bois ka on a blocage wana et cause soit une maladie ou bien tu déjà oso vivre influence moko ya blocage mais na anglais ya ba affaire oyo e marchakate la plupart ba wana o raconter ngai na nga sotina ba blo na kinte na tinna na meka et en tout cas simbate blocage mususu oyo ba latisaka ngo mutu na monde à ténèbres likambo ya ba échec répété business nyonso bandaka eza na poto simbarate oko banda na 4000 5000 oui obandi ma 3 4 nini ba conteneur bilokos otindi ozimbongo non si tu as fait ça 2 3 4 5 fois ne lâche pas. Comprendre que il y a un système oyo ezana vinanga ba limite za donc ba limite na percé ba limite na mata mais kotika na penser que na ko sala lisusu te parce que tu na pension na sala lisusu te yebaka ke
okotika la paix pour avancer té. Pourquoi? Parce que nous allons permettre aux oies pour multiplier et fungwama. Dans un exemple à Pierre. Pierre, professionnel na pêche, a pêché Boutou Mobimba, à Zuité. Le matin, le Christ apparaît. Message au Ezalora Neti, Kolo Yesu Ayeli Susu, après avoir échoué toute la nuit. Les échecs, je n'encourage pas. Batonyon so bakangama boko ba vanda. Remarquez ce que bambongo o efalaki et se multiplier et fungwama. Famille fungwama, moi terrain sombama, moi brique bando betama, attend passe à 1, attend à kinkole, pour kinkole à l'élo. Ba kinkole baba na kala et que seni. Et puis ba zamba msusu ayi pembeni ya banjili kuna échanger. Donc, ce que nous avons tala banda ku ba 2 niveaux, ba 3 niveaux, banda ku ba tonga, ba banda lo kutu ma plein. Mais ça on a la rébellité, ba 3000, ba 4000, ba 5000, aux 8 ans sous 40 sur 40, 30 sur 30. Au tongano malembe malembe. Alors, Pierre, quand Jésus est arrivé, Jésus a utilisé sa barque. Tant que Jésus a utilisé barque naye, Jésus a yaki pona alongo la pierre na échec ya Boutou Mobimba. Oyazala qui bloqué, il a travaillé toute la nuit mais zéro. Mais loko la pierre azala qui humble. Malgré maîtrise ya mai, malgré maîtrise ya herbi sezalaka. Nenge yo poza na maîtrise otinda balar trop et simbate obandela ko bwana mingi simbate otinda na famille balia otinda pas mista balia osala boye simbate. Mais tu peux recommencer seul parce que ça na mukanda so ça na mukanda te omeka meke simbate so ko ndimeli message oyo to kena ba programme prière obengi to sololi profondément to s'orienter dans la prière, je suis sûr, blocage wana et kouya. Quand Pierre a accepté la parole de Jésus, Bible n'a pas Jésus a dit pour ça. Donc c'est juste pour dire à tout le monde balandi biso ko suka ka wana te. Ka wana te, ko tika la kaka na ba ide na yo wana te. Bima na blocage wana parce que le fait d'être comme ça, tu ne vois pas que tu es bloqué. Oui. Tu le faisais, mais tu ne fais plus. Tu es bloqué. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tellement tu es bloqué, raison pour laquelle, on a dit ça, Thérèse, et le côté, n'importe quel le côté, allez. Quand il y a blocage, parce que mon blocage, il y a prison. Mon prison, c'est mutu. Alors, dernière boule, où il y a commis dans un poto, donc, on a merci beaucoup, apôtre Tchibin. En tout cas, tu es obligé à chiter Awa pour Nalelo. Mais nous allons promettre la bande de cognos sur l'andibiso partout. Tu as les sous apôtre Tchibin pour que tout ça, la deuxième numéro, toujours il y a blocage parce que Azana Makambu tellement ébélé à Koloba. Et apôtre Nolingo peut sa numéro dans le téléphone. Si possible, aux utiliser même WhatsApp parce que bande belé ou bana problème ou bana situation, ba contacter moi personnellement. C'est la bombe à prière et puis vous soyez. Un grand merci déjà avant d'appeler sa numéro à l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok, Inkoulou, Francky. À ses côtés, toujours Maman Nadine Agua Kerok. Et puis, le successeur Oyo Azali n'apporte Yarebot King Kerok. Donc, on a déjà Bambo Tebele parce que il était ici, il connaît ce que je dis. Pour na batu oyo baza na France, avant boya ko sambela awa, boluk église ya apôtre Kerok Francky Napoto. Je suis sûr que vous n'allez jamais déçu. Et puis moi si naye maman Nadine Agua Kerok, koto ana kutu na ebike ba makambo basi mama le kangama ba bala kate ba bota kate. Et puis, Babylone, quand on a ce monde de sorcellerie est bloqué quand même. Moi, si abalate, abotate. Je crois qu'il y a un numéro et qu'il y a une profondeur pour battre de délivrance. Je bénis mon grand frère na France,
Chico Sengo Chimakolo Mabele, Nzambe Azanayo. Je bénis mon petit frère que j'appelle le grand courageux Papa Manonga. Et aussi sans oublier, d'ailleurs, bon anniversaire à mon petit frère propre, Richard Kabambi Kester. Donc Nzambe Abaksa Mikolo. Et ma grande soeur en France, Marie-Josée Kola Pambolayo. À Londres, je bénis le couple, il y a Bokilo Nangai, Pacheli, Lacroix et Narlette, ma fille. Et je bénis aussi Amine Moulata, Nzamba Pambolayo. Je bénis aussi, à Londres toujours, la mienne, Pamela Moussassa Mombo Lydie. Et aux États-Unis, le docteur de la loi spirituelle, Kester, et voilà. Mais pour l'instant, il est pasteur dans l'église Yabima. Donc, Azaki, il est commandant suprême na Bandal, na Souciat, ya Cosmos. Je bénis mon ami Paolo, là où tu es, que Dieu soit toujours avec toi. Et sans oublier mon frère Willy Tony Dacosta et tous les Dacosta, sa femme et les enfants. Nzambe Nanga Azanabino. Je clôture avec ma famille. Je bénis maman Nicole Konjinga. Je bénis toute ma famille. Assistance Nanga Yakisasa. L'homme de Dieu, le docteur de la loi spirituelle, Kazadi Onésime. Je bénis l'évangéliste Obed. Je bénis le prophète Nathan Boeka. Je bénis Mokambi Gustave. Et je bénis Batunio Sooyo, Bayaki, Otalanga Awa, Nzambe Alola. Et je bénis aussi Dioka. Merci que beaucoup. Dieu te bénisse. J'ai beaucoup Le numéro de questions. téléphone, pasteur. Plus 243 998 122 440. Plus 243 998 122 440. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. De côté pour que tous soient apôtres pour la deuxième fois. Parce que thème il y a blocage, c'est tellement vaste. Merci à Diki Dika Zaki derrière la caméra, merci à Kenzo, merci à Mouna, merci à l'équipe Mobimba et à remercier l'arbitre international Eddie Ngende Edka en France, donc les Kaima la Gazelle, Eddie Ngende Bambo Tebele, merci aussi à l'unité centrale Jean Moulumba, à Bosanité Albert Kadia aux États-Unis. Bosanit Pété, Ndeko Alfred Lotimea Motomoko bien et le pasteur José Kola na ACK Iowa na États-Unis bandeko nyonso bolandi biso partout Angel Tumbaka bamba na États-Unis kimia na nzambe za na mabota na bino so se retrouver au monique likambo tolobeli awa et touché pas numéro yango wana commenter et please au bengi pasteur surtout ceux qui Monique est vraiment nécessaire au Bengi Pasteur, Azawana numéro né à Pessi Borosolola et pourquoi pas à Salaba prière pour Nayo. De bonnes choses à la fois prochaine. Bye. Congo France. Congo France.com